Nazo compter jusqu'à 500 comme on a ni tes arrêts cardiaques. Au fini play na liwananga otie stop na vinanga d'amour. Tiele senvero qui tisaka spra devina motema. Vocal maïso. Eza yete. Couleur, jamais a changé nature. Ataya comme na 1000 couleurs. A kotika la caméléon. Mais au changé na yo nature. Au komi souci vo. Atayo boy no penga. Bona zava gono te. Zwanga tapine échange. Zadio imitado Excellence Jotini Mbakango Bila Yomoko Zande Konangai Wilelo Bianco Zandragato Solotanyo Zaya Yanangaye Easy bla bolingo Ketengo nako Ola lisi yangai Motema molili Pute komi elastique Tongo ezotanate Ngana miso pongite ba pense Simeon Musindondo Erlich Keva Kimbangu TV chaîne na makambo nango Erlich Keva bagaga ya solo ba émission ya kitoko ba théâtre ya kitoko ba film ya kitoko Erlich Keva Kimbangu TV chaîne ya kotala Erlich Keva Kimbangu TV kati bango ba oba Erlich Keva Kimbangu TV gaga ya solo koto sabono koti mbala moko moninga liyanda lisofote bosonja bolingola misamba pana londe nyama zamba sila kasomo te ngayo linya nazali yao na Erlich Keva Kimbangu TV nazali awa Erlich Keva Kimbangu TV o kata masasamba kata bao. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous nous suivez devant vos postes téléviseurs et dans votre maison. C'est bien moi, votre humble chroniqueur au nom de El Matador, Miezi Biloba Lobe Futaka. Appelle-moi Papa Songi de la presse. Ndekane Sarabino Bo Saboli na kati ya site Nabino Erlich Keva Kimbangu TV. Pour n'avoir raté la information, mon côté pour ce besoin raté dans la bienté. Bino pesa biso confiance, biso to pesa Sarabino toujours confiance to la Rabino ba makambo ya kitoko naza na bandal na yeko kanga. Moko ya artiste moko boy donc Robert Masolo abandi carrière musicale na yo api kombo na ye nani pe ami wa osamo ba interprétation pour approuver biso que aza artiste musicien. Voilà, on va ingénieur Francia Fongolara déjà. Nous remercier nos maman Erlich Keva Kimbangu motema ya papa Dodo Vipi Kimbangu bangonde ba kolo chaîne ba boss des boss bangonde ba tsara mbongo na bango pena jepo to c'est la rabino toujours misala ya makalamu et na bosende papa Sami Bila na kati ya Grèce précisément na antenne wana naza déjà na artiste na biso na que déjà bozo landae. Bonjour. Ouais, bonjour El Matador. Bonjour na batutu ba Olanda biso. Et bonsoir na bango pe kaka au même moment ça dépend ya héros ba Olanda biso pour ba msusu tam msusu to roza la tongo bango ba soir donc ta ande moi décalage à héros wana donc na pesira bonjour bonsoir na batutu ba Olanda biso ba téléspectateurs donc pe ba abonné nyonso ya chaîne ya Erlich Keva Kimbangu donc bonjour na binutu. OK, merci beaucoup artiste boni santé sinon pe boni confinement et lesquels yo ndenge ni na banda. Aouya santé kitoko nangolu ya nkolo et puis confinement eleki kaka na ndenge ya kisasa donc na ndenge ya kisasa ka mo ba mbao mais toujours le roi toza batu photo bosser kaka moi ba ebika toujours pe moi temps ebelé à repos tam so bima répéter mo voix pe gros sala moi ndenge mais comme toza ba artiste to ça effort de façon que aux ala toujours à la hauteur pour talara monde la musique et le roi monde qui soda donc faut toujours aux ala présent. Donc c'est ça. OK, merci beaucoup. Ngana bino to découvrir ce qui aza artiste nini. Mais à part ça artiste comme nani ba cher abonné ba Olanda yo sikoyo ba yeba o se présenter. Ouais, comme ma famille Zali Boulambo Senga Francis na nenga ndule sikoyo cabrioli. Ce qu'on a nenge ya sikoyo ya nchwaka ya spiritualité spirituelle. Donc cabriolet spirituel. Francis cabriolet spirituel donc yangwana. Ouais, Toyoki alobi aza Francis cabriolet spirituel. Il paraît aza spirituel na ndenge na wana toye bango biso to elongo. Artiste obandi carrière musicale na yo wa pipe na aneni nini sala yo au kota na monde musical. D'abord musique babota marango nous les na makila. Marambo na oloba masananga profitamba accompagnateur solo ya Bogart ayib maramna oloba. Puis muninga nanga edge
ayebi makamna le grand coiffeur masananga de tous les temps Diego Kao baninga nanga bayebi donc musique babota manango ndule babota manango eza elo mo boy iné et donc d'abord biso na famille so tali to na ba artiste belé déjà na famille nanga kaka to za tala plus ngai to sel 5 na Kirikou le génie animateur à Carcel la taborada ça va bon c'est un frère aussi donc ouais c'est un frère azapena frère on ngai donc to na samoko donc nous les pena Isaiah Makila donc na botami na Bandal 3 octobre d'une certaine année na bandi pendule depuis au moins on a déjà na bandi da koyemba ko luka ba ja ko beta ka ba trumba nini bani na époque moko boy na ko kende ipen chez tante na ngai na vandi kuna mo trop donc yé pena aboko lingai mo trop et pas na yé nde bando sambe na dewe ndi na yako kota na église mo dewe na dewe pe na bande oyimba na bandi da koyimba donc na prai na dewe ba choral ouais choral pe orchestre pe na mobimba bani to beta pe na ba festival pe ya ningi après tango na yeko chité na zongi suba kota ba c'est donc ba kasavubu nde na yeko banda ko travailler na ndeko na J3 il est pas qui bon en quelque sorte un peu proche de la famille to travailler na ye to yemba na disque na ye tango alongo maison mais ke quartier la te sali ne tira moi jar a sali sko carrière solo ali to yesko wana to ti base to zuna ba ya le belé pe ba pena ba grand mouvement le lopé to travailler na bango donc ya moi sikoyo pas J3 moi pesa ba to poto ba landa au moins extrait chant au ba reconnaître que oui cabriolet spirituel ayemba pena voix na yango na sala cœur na banzimbo tout o ebetama na album à J3 salé 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 manulu vaka na sala cœur na nzimbo wana et puis na sa vocal Wanga serena beti koko kufungola wina kotako s'il te plaît donnez-moi peinoa pakolanga ta mafuta na ngenga na mona yo tiri olengo tiki nonga isengleton wa vocal na sala pa J3 après ton alongo wana et ratikel na poto va na poto par rapport à G kaka nde na yolanda ser na biso MG30 MG30 alongo pa mama chalamwana na ki pa ser na biso MG30 na bossé pe kuna to bandi pa album na ye na assistant à au moins 2 séances à studio boy to assister na sala groupe même vocal mais après album en autant ayo kende poto ke bimsa disque bima na ngote ti lelo ti ale na vandi suna pale nde na yako boule bon ole ovana vana na pale boy mutu na ngamo boy Patrick Moulele Jo Mulex azaki pe ndetika mwandeko ayo me manga pas maestro na ki pas maestro pe bon na sali pe test un certain dimanche to zaika ngai maestro na étudier picho boussole na sali test na ninga pale nde maestro esinga non oyembi bien mais il faut luka oya sko na rep pe na sali test bazunga après ba problème bandi aussi créer donc ya osakana te donc yo ba orchestre tu yo kota ezalaka toujours problème ya J3 ke poto problème ya MG30 poto problème ya maestro sous problème yebisa biso problème eza nini auto yebate et pas maestro problème ezalaki kaka musicien mo azalaki kuna ayi mulai boye donc ayi mulai chanteur mo mulai boye donc azalaki pas maestro ya jalousaka batu fort donc jalousaka batu mabe donc mutu oya na yo pe na boulot na yo osa boulot na yo kitoko mais omona ke azotsaka bakal mais moi ça rappelle succès té siko mutu oya mulai oyo zolo bato ebate po jusqu'à présent ngana ba téléspectateur na biso doza blé to ebate mutu ya mulai zolo bazane po bato milai bazaki belé pe pa maestro bon ngana za te pona no cité ba kombo batu o ebikaka donc ya na mission moko mo mi benga piano donc awo mi benga piano na komba fait souverain de la patrie na pesi mbote papa chéri mais ya mo mi benga piano chanteur moi za pas maestro awo mi benga piano vrai jaloux mais so tali siko yemo asala succès té mais bina filé muto ya finga trop succès au sakana té bina filé ba tutu ba yebi boyo ka banzemo ni bete sa succès mais yekutu zéro na lobby yo na bozaki na problème nini po Ibraton piana boza boyemba boza ba timbre moko to ya yo za na timbre no pas na timbre na pour nous comprendre te lo nini ko tsa ba ranking na kati wana musique ezaka musique voix pesaka voix Rose a première voix, mais Rose interprété deuxiémiste, Rose interprété ténoriste. Donc, Rose a une octave mon côté. Par rapport à la première, il y a la deuxième. Mais du fait qu'elle a chanté, donc Rose interprété facilement, pas à chanter. Donc, elle a chanté, elle a bien, mais quand elle a bien ça prometté succès, c'est un problème.
moi ba vina so ba dikap bato ba finga yo via na yemba pena bien te pena yemba pena makasi makasko na succès mais bato ba finga kai ndemo pena yepe ayemba ne bien c'est lo yepe bina file pa yemba mabe mais bina file sko ana succès bina file ana makambo mama na zali shwana ngai na zana lokote binobo yebite eloko ngoni nie sentiment bina cabriolet plutôt spirituel. Yo o confirmer que ndeba baloba ke fali pour pa yemba bien te mana succès pour confirmer que va yebo yemba te. Oh ngana ko confirmer on ndenge ni pour lobby te na confirmer on te na lobby ndenge batu mususu balobaka mais vie ayembaka bien na interpréter it na interpréter kay o aki non na interpréter na yembaka ye azad chanteur donc un grand chanteur ya mboka na ngai ana succès na PCB ba félicitations pour na générique ni na Hollande ngo mikolo donc kitoko. Ok, merci beaucoup. Ngasko na ba abonné na biso toza pour ça to découvrir vraiment ce toza pena na carte plateau na biso na artiste et musicien au salama ba Al Capella moro boy hein on interpréter quelques ba chants ya ba artiste o ba se pesa ka o ba marka ka o beti lelo. Ouais, na ko interpréter les padres Ferrego la Jésus des nuances na ko interpréter deux chants na yemba insecticide wa yemba na quartier latin et puis na yembi fonctionnaire donc pour fona teka visibilité na ngai donc na teka mungu talakaka donc na interpréter vina biso Ferrego la po aza mutu na linga mingi na monde ndule apesa nga pe ba posa pena mingi ya koyemba yo moko salaki mosungi na ngai yo moko salaki mosungi na ngai ba malheur na ngai salaki osila na lipeka na yo Michel Panzo Arike H talandengo tambwisinga makolo ngulu kilometre mibale nsima na yo tozonga ndako na bombela vita dikando ya bemotion na ngai ezali telke mabako na ngai ezobakiselaka ngai makasi akolandaka yo je suis scotché afie pa Michel Panzo tendresse ezwi embargo yo fungola prison na yo kotisanga vie awo meme fungola nani yako ribenga vita Clément Mambuya Michel Panzo sokoyoki tambwisa makolono ozongisa treya bolingo nanga narai Michel Panzo sokoyoki tambwisa makolono ozongisa treya bolingo nanga narai Alefa mbele nanga yo bien fait kasololu Arike H aye soki na nsango tambwisa makolono yozongisa treya bolingo nanga narai Nzambe soki yoki na nsango tambwisa makolono yozongisa treya bolingo nanga narai Diego moninga na ngai oyo yo fungola prison na yo kotisanga vie awo meme fungola nani yako libelenga evita Clément Mambuya o meme linga vita dikando natikali na rien Michel Panzo zalaki si richesse nanga kimobola nange monani awayoke le glamour del Piro Mourinho bespoir nangai ekundami sambunda za trompette soni mawana kana mbayokani mbasangani po bato tirenga mbayokani
Mbasangani po batortire nga yo yo yo. Michel Panzo Sokoyoki tabwisa makolono ozongisa treya bolingo na nga na rai. Michel Panzo Sokoyoki tambwisa makolono ozongisa treya bolingo na nga na rai. Enrique H na ngai Michel Mukenge Shai Mimi Wondel Tipi ya beto Sokoyoki na sango tambwisa makolono ozongisa treya bolingo na nga na rai. RH Mukanzu. Joyeux anniversaire RH Mukanzu. Mobali ya pembe. Ah ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Terre, je suis tombé andi putu. Libondeli na ngai kulingange. Na mipakoli sandre d'amour na yo. Na elongi ya motema na ngai. Bolingo na ngai zo souffrir na pollution. Asphyxié na ba pensée ba dira ba jaloux. Yaka to signé negrere mon abisso. To signé yaka liquile des empreintes. To arrêter réchauffement climatique ya bolingo. Andi putu motema na nga. Bonheur la kakio réalisé te. Yo zwi singai problème na vie. Talanga na komi déshydraté na bolingo. Ale fambele mobali ya mbinga pe ya pembe. Au bord de l'amour na vandi na plein de bord. Ngana kozika na kema ya kolinga yo. Amour trouble merde na bagaze fait dessert. Et toboli couche na zone ya motema na nga. J'ai dit à mon cœur motema na ngai. Na abandonné métier ya kolinga yo. Yo déchiré voile ya bolingo na ngai. Ou préféré sanctuaire na motema na ngai. Na kokili sous-souté mon cœur s'affaiblit. Wa qui me disait chaque nuit pendant notre amour. To arrêter réchauffement climatique ya bolingo. Michel Mukenge Shai, patron des patrons. Deuxième partie. Détana musique. Kota de est-ce que Zambisi mo besu andi topi uza mo besu ambisi chéri ndenge nini okoki ozala elengi boye talanga na kangami talanga na kangami eyali chuka na elengi nakomi kizengi eyali chuka na elengi déshydraté na bolingo. Je fais appeler personne ne me répond. Bolingo ekomi nga na captivité. Eyali chuka elengi cheke. Kitoko na yo adakambaji. Kitoko na yo edo muzamba. Yekomi omemelanga maladie chérie. Ekomelinga nde ba problème. Kena visite pa docteur Mira. Elengi na yo moko bébé. Ekomeli yo semblable na lisumu. Nga wayo naza kofina mapona bolingo na yo. Libere nga na captivité ya bolingo. Talanga na kangami. Déshydraté na bolingo. Lokola mbwazo lembola monoko na ye mosusu. Nakomi otuna bakesu ezanga ba réponse. Nakomi otuna bakesu ezanga ba réponse.
kitoko na yo Arike Haché, kitoko na yo Bienfait Sololo, kitoko na yo Kofi Atambaye, kitoko na yo, kitoko na yo. Ekomeli ngande maladie chérie, ekomeli yonde ba problème. Kiana visite pa ya docteur Mira, elengi na yu muku bibi, ekomeli yo semble bena lisumu, nga wa yo naza kofuna mapona bolingo na yo, libere nga na captivité ya bolingo. C'est bon. Mikumisi ozala trop optimiste. Donc ezara qui toza ba chanteur nalinga toujours ko travailler pour na kolisa musala na ngai. Donc batu obayo kangai nde ba juger soki na oyemba bien to na oyemba mabe, mais ngamo déjà na yebiki na yemba bien, mais bango sous ne ba opesa nga ba cote pour na kolisa musala na ngai. Donc so ba pesi nga pe ba remarque place bo bebisa ki ana bongisi place wana nde sala donc remarque sala ke muta kola, et puis encouragement et sala ke muta sala pe sous plus d'effort pour musala na ezala bien. Artiste moi extrait le sous ya né moi fali pour pas y avait na biso du Cap la merveille pour ba abonner pe ba confirmer que oui cabriolet spirituel nga critiquer mutu wana yé pe quoi ça différent na azana na oyemba ya bien malgré succès ou accompagner na sima. Obina tongo ya na oya bo Daniel Limba ebisinga est-ce que tango open ba osenga open oyemba bato oyemba bango na sekaka na ese non boulot za boulot. Donc na interprété souvent na ngai handicap à flyer, après na sangisa na métissage à faire pardon VJB et puis Maestro Fabro talaka Maestro Fabro leader muta sala bato wana oba finga ka wana onga contre-maître mais pour opesa ozala contre-maître mutu il faut zala que no yo pesa les leçons ou pesa les leçons après ce que yo mo contre sous leçon oyaye o yo pesa e ezala raté. Donc on mona que no yo tango lobi ke ngana zali maître na ye ngana lakse ko yemba ngana ya zala petit na nga so bongo apesa soka pesa ka chanson moi ba deux chansons ni mon na kati ya groupe wana sko ko lobanini apese lorote ye mo bando yindele na ba studio bena boye yindela e ta vocal bo ko yemba te. Moutou président zolo ba silence les chefs chantent olobi ke inde la rae nazo compter jusqu'à 500 comme on a ni tes arrêts cardiaques au fini play na liwana nga otie stop na vinanga d'amour tiele senvero kitisaka spra de vina motema vocal maestro eza yete ça va pesa biso ya fali pour pas comme ça tozonga na maestro ba boni ba olanda déjà les olés. Donc na oyemba a flyer na beta a flyer. Après na sangisa maestro visible nzembo na linga mingi pena na disque wana eza disque kitoko visible, et puis to chité na métissage soit papa chéri moi quelques vocaux ya banoko ba imba na Zadio Kongolo et ça la bien. Donc talaka boulot couleur jamais a changé nature ataya comme na mille couleurs a kotika la caméléon mais yo changer na yo nature au komi souci vo tayo boy no penga pona zava gono te zwanga tapine échange chéri fini kangali puta mama mozozo te na kolinga kaka yo ataba baleki yo na bote ndokalula butunga na lula na ngata bufatu ndeka senga kaloswa senga kate avion nazana nzala kasi na sengi na nga bolingo nazana nzala kasi na sengi na nga bolingo nazanga papa nazanga Foster nazanga mama Monique natikala na Thais nanga natikala na Thais ndo ya mama nanga bongo nazanga yo tabufatu ngana mitikilo kola aveugle na maboko avoyant tela nyonso bakomema nga na kokene na ngai ata nakufa ata nabika tabu ata na moya ata na mvula sheri nazana nzala kasi nasengi na nga bolingo nazana nzala kasi nasengi na nga bolingo. Ok, merci beaucoup Nene Bisarabino boko to bo s'abonner vraiment massivement na linga raté bo raté ba information to ba news ezo ya ba actualité hein tozana artiste moko boye donc azo lakisa biso talent na ya azo lakisa biso na ndenge oyo
akumba melaka olakisa ke oui azape parmi ba grand chanteur ye paza na kati malgré zo boya na ye piana mais piana olukana ndenge mo ya kuzu. Ouais, chez Maestro na umelaka penate na salaka ba 6 mois boy na beta pe même pas ta concert na salaka ba 6 mois tellement que jaloux wana zaki na mouvement wana ba période wana zaki chef d'orchestre donc amoneka nga na ye na makambo na nga na ye na étoile na ngai donc yango azaki ko contrer ngai na bandenge na ye mais na nenga ya ntsoka alengi nga na oyemba te na neve na réalité te alengi nga na oyemba te to pena Maestro lo ba silence les chefs de groupe chantent. Les chefs du groupe chantent. Yozo boudé yango. Wana mafuta mbila bando pakola ye. Bon, les chefs du groupe chantent. OK. Il te longo ce qu'on équivoque. Qu'est-ce qu'on a yo moko le chef du groupe na makamuno moko siko. Wapi siksa zo ça. Mais auto pe sa chant ya kitoko ya docteur Jeff Njad le tête parmi ba chant o beta. Yango wana tout juste pe image ya cercueil o auto bimisaka na 4 album na ye. Yo écoute ozolo ba azana succès na yo na ye nani o azana visibilité na écran ba to ba yebi. Ngana embela pe le tête nzembo nzembo na ngele nzembo na ye. To mona ngote. Ebima. Ouais. Ebima boyo kango. OK, pesa biso image ya fabricage comme ça tozonga na sima. Donc on a interprété Fusible à Maestro pour ba fanatique nyo surtout ya Maestro bayoka masana ngai tipi beto azara na Toulouse ayoka ndé nazo interpréter Maestro et puis mon vieux Kevin Kakuji ayoka petalaka yepa linga mamando le trop donc ayoka ndé nazo interpréter Maestro et ça la bien. Visible bolingo ketengo nako olalisi yangai motema molili pute komi élastique tongo ezotana te ngana miso pongi te ba penser Simeon Musindondo misapi mitenuyu nzamakela sokatiata mokumbla le pousse yebe combien complète Polingo tout à fait les vire n'a pas de mikate. Oui, vima, il faut remplir moi certains critères. Love senga kaebela bakalin. Love senga kalibo kia ba tendresse. Kalva kamani, love zate kukule. Yambele mbele mwanango. Katina ya. Polingo tout à fait les vire n'a pas ta mikate. Oui, vima, il faut remplir moi certains critères. Love senga kaebela bakalin. Love senga kaliboke kofi atama. Love senga kaebela bakalin. Love senga kaliboke batendresse. Kalva kamani, love zate kukule. Yambele mbele mwanango. Patina ya. Bolingo lokolo lianzi na lokolo moto mokolo yango ekotaka eyebanaka te na ntango akobima ekomosala yo mokusa adefo ekomo exige yo mwambanzi ya kombo neti mpe bolingo mokolo yango eyebanaka me mokolo asuki eyebanaka te jour asuki ekomi omemo bopito jour asuki ekomi omemo bopito jour asuki ekomi omemo bopito Jura suke como me mono hospitale. Visible bolingo ketengo nako olalisi yangai motema molili pute komi élastique tongo ezotana te ngana miso pongi te ba penser Simeon Musindondo ingénieur Francis. Visible bolingo ketengo nako olalisi yangai motema molili pute komi élastique tongo ezotana te ngana miso pongi te ba penser Diego na ngai oyo. Visible bolingo ketengo nako olalisi yangai motema molili pute komi élastique tongo ezotana te ngana miso pongi te Gisele Kanzele na États-Unis. Visible
simple bolingo ketengo nako olalisi ya ngai motema molili motema molili motema molili motema molili motema na ngai komi molili. Ok, merci beaucoup. Naibi déjà et c'est ici maman Mifi de Bundes la Colombe na kati ya Allemagne et na maman na biso Janine Chikeva, hein? Maman pasteur, maman Mosali na Nzambe. Naibi que c'est ici bango vraiment massivement pe kitoko. Mais artiste na mon logo là, hein? Oyembi kitoko logo là Ibrator, hein? Te naimbi kitoko logo Yesu Masia. Yesu. Naimbi kitolo mengala bina ngande na chelo bitoi na yoke no artiste na voix ndenge kindi lo ka système ya vibrator ana oyemba lo wa yete baza ba na oyemba lo wa bato basala baza ba modèle na musique soto zui papa na biso ba tabule baba modèle ba vina biso ba fali pupa baba modèle ba vina biso ba fere gola baba modèle ba papa chéri jibem piana ba Vincone baba modèle ba Koffi Olomide Quadra Raman baba modèle yaza modèle te na musique Maestro Fabro a modèle mais ya modèle te a modèle te ya wana eza selon yo ponga la mona rabina filiale kana émission mona landa kumisa pe mabi que non hein to batangile ka kombo ya Vepiana banini abi aza bon chanteur mtu wana to respectaka ye pour aza ça la carrière bien pe aza sur la carrière ou ça na futur. Pour préparer déjà l'album sur les marchés. Bien affilé le bar bien pour naïe. Mais il y a bien affilé jeune talent. Mais pendant que jeune talent ça a succès, yo moutou osa déjà international disons selon yé a ça a succès. Mais bien affilé jeune talent ça a succès. Papa, au moni na vie yo so tamola dans nzela kaka ndeka tozaka totambola na banzela. Tuna taka bana nyoso mike. Po succès lo ba yeba ngoso bana mike ba yebiango. Tuna ba nyoso mike. Boyebi bien affilé. Tuna bango si oboyebi muto tanga kombo wana o soit kimpiana mengana bi kimpiana ya kombo ya basura ya ba daida ba junior mais yesko ami pesi comme piana mais na pesi Karine Mokonzi mpiana na pesi mbote Karine Mokonzi ana potwa ser na ngamwa mulai na pesi mbote Karine Mokonzi mpiana yo lobi yo basura ya na ba daida soki mpiana banini mais soko tangi kombo ya Karine mpiana bo Karine pe abotama pa jibe Karine abotama et pas papa chéri te mais azam piana Karine Mokonzi wata gola mpiana na pesi Ibrator piana bina filé grand chanteur na pesi mbote bo ponyo okima Ibrator men on dirait problème ça to ndenge nini hein il est déjà longwa place oyo lobi abanda ko tchoba mbiscade terrain za wana kende o laxa sukoyo monde atie pe prouver maestro de quoi oza capable ya osala plus que oyo muto abanda ko kumisa. D'abord ndenge za boye ya za modèle te na obandela ngo à tout moment a modèle te na ko kumisaka bato baba modèle bato ki saso bina filé abeta banzembo lelo to na ba état d'urgence sanitaire na mboka ba terrasse ça la raté ba boîte ça la raté moyo ka ke ba oyo kaye vous comprenez ba innocent ba lume ba betaka musique au mona ka ko betaka nzembo moko pe eyokani mais batu mususu botangela ngai baza na carrière te carrière na ye ni nga représenter batu ni nga représenter batu poso okena no tamsu bangola ngape angola na okena ngapa angola angola ngape na okena nga na supe contrat pe na amasa na ba kofita Mbappé toke ya ndeni toke beta pe na angola zwa pende producteur chauka onde sko onde problème papa mama producteur ko chauka ezalaka so présenter musala ya kitoko au tsayoka ba Paulo Tudilo wana basale mateka po ba produire batu moko boye batu mususu mo ete pété non ils ont wana te qu'est-ce qui empêche yo au mon Paulo Tudilo nazaku tuna ba Michel Mukengesha ba grand prêtre na mona ka Paulo Tudilo deux agité ils ont elo capacité nana ba procureur Jean Mukenge nana ba bubuli ondela likondi protège nana ba vie Sampengo mei tasko ba vie na ngai do so meki ba kangayo nana ba maître Koko Kayu di Misamu nana ba magistrat Sina Mukenge nana ba juge Anatole Mukenge sko yo sangani ozelo sangani wana yo moko oyebi problème ozo luka na vena bison piana na yebi ki déjà tant ozo sala moi ba biloro na yo et c'est persévérance musanda et na Christela Mujinga olobi bete somo ba extrait ya ba ndam ya ba VJ ben piana hein côté somo ba biloro ngo sala bien ça peut et c'est hein bato ba landa biso siko
wana interprété papa chéri muke kaka mo bavoko ya banoko et puis toko matana biso ba côté mususu nako sa pe moi muke na ndenge ya solo vocal kaka moi écrit ya nzembo na ngai oyo pe obima kala mingi te boyo kango avant sikoyo tozonga sikoyo pas maestro Fabro donc faut moi lo mo boy ba to ba mona na TV eningisa na mukili po ngana mona nishering daishonin na mona nishering daishonin donc na ko bangelo ko spiritualité na vanda donc na ko banga ko tselo ti sikoyo boko mina ba ide olingo zonga pa Fabro respond to bombika vono ko pesa kuna nini borna yo kochara kuno leke obimisa olingo beta système a Bercy mo aninga beti libanga mazapa wata libanga yo libanga yo na pesi Bercy mo na mbote aza pa wata momoni ka bimisi libanga bo ngai kutu nano ngamoko na donc nazana kutu na kuna te na on pe na kete bango ba répéter mais ngata msutu zana ato sama na biso msusu donc ntango na okende mais avant na kende faut visibilité photo yembela vena biso mukengesha to yembela ye Michel mukengesha mokile yoka toyemba ba Aleph Ambel mokile yoka toyemba ba Kevin Kakuji mokile yoka toyemba ba Gisèle Kanzele na Dallas mokile yoka. OK, merci moi extrait à papa chéri bon to kena biso na rochite. Bolingo nanga zadio Kongolo eponika kabiso mibali ya misato akota te o contretemps olinginga edombengi Erika Bemba Océan Indien façonnable façonnenga na koma fâché je suis fâché tellement fâché oh binadama na luli trésor masudi Jackie Esao Zadio imitado excellence jotini mbakango bila yomoko ndeko na ngai kwelelo bianco zandragato solotani ozo yaya na ngai bolingwe mbongwana ta jambo na sombango nalia na vivre bonheur Claudia Ngeso Jenari Maurice ngai bayebi ngai sere ya charisme balamata na dei komo nango pasi briske manazui visite ya souci a changer ngai identité na quartier sera ba charisme ya komi sera milelo libaku eza se pona baveugle te na bavoya mpe babetaka yango ndenge susi aza pona moto nyonso tu ozala amoureux ou pas Aleph Ambel na ngai songela ngai Thaïs Baboya Mama Sylvie Baboya na Paris 16e Tipi Beto na Toulouse Yassimine Makumbu Aleph Ambel les banquiers Seriolinga na Canada Gisèle Kanzele na États-Unis. Ah ouais. Voilà, ndeka kana bisaka bino bo raté chaîne na bino ya Early Chikeva Kimbangu TV na précisément l'émission na ngato lobela et la rabino toujours mangwa kitoko longo baina papa songi de la presse babi yango nde makam na otaki songi na moni master na ngape boy kate makiwana donc bo s'abonner vraiment massivement na kati ya site na bino po mona papa songi abeti la rabino makam pe atongaka malgré tongaki do tonga mais na moni déjà to comme na suka ingénieur a signalé pour na timing artiste aux hommes maloba quelques salutations dédicaces et puis numéro de téléphone ou azana besoin ko bengayo a bengayo yo moko. Ouais, numéro de téléphone ya contact WhatsApp et puis appel Ezali 243 89 60 52 683 243 89 60 52 683. Mot de la fin Zara Nazar artiste et musicien, artiste et chanteur, soutien Nabino et Osalanga bien, Bobenganga pour nos conseils
kofinga ndete soki omoni ke tam suna lobby eloko moko oyo eleze yo par rapport à leader na yo ezaka ke vérité moko boye kaka nde na lobby par rapport ya ngai donc napesi mbote na bato to baolanda ngai oyo toyebani na bango napesi Tipi Beto na Toulouse napesi bambote ya trop napesi Gisèle Kanzele mwasi pembe na Dallas napesi mbote donc na opesa o contact na ye donc momi moko kitoko do ya supu Gisèle Kanzele donc talaka suko na ba États-Unis suko na yebikaka donc vraiment donc Gisèle Kanzele mbote na yango wana ouais napesi Gisèle Kanzele mbote shira kitoko ya sikre ya pembe ya mbiji napesi Blandine Tamba na Paris napesi ba mbote ya trop ser na ngai et puis napesi Arike H mbote procureur Jean Mukenge bienfait ka sololo Alain Fambel JP Elabe puis napesi maman Sylvie Baboya na Paris 16e napesi mbote bébé na Thaïs la fille à papa et puis bébé merveille na Paris napesi ba mbote ya trop. Ok, merci beaucoup. Bo s'abonner si tu as moko na kati ya YouTube obeti Early Chikeva Kimbangu TV on mon émission na ngato lobela El Matador Miezi Biloba loba.com autrement appelé Papa Songi de la presse totonga mambetalaka boko tapene belé bo s'abonner na site na bino bo retrouver ka ngamoko susu na mikolo roya na artiste na bino pe tozongela et to landela ba travail ndenge bando kende to soutenir ba yo ba bonne journée na bino.